Ouais, bandeko bokoto tout solo là. Bokoto bandeko tout ça en direct na bokecho ya mon docteur en droit donc bandeko bokoto tout solo là donc machine donc depuis to banda. Donc ata solo ya kolemba ezate. To lemba ndenge nini? Ouais. Ando kalikilele biso mikolo ba kolemba kala mingi te ba kotika. Tout il fait tout bien na Félix Tshilo na barwandi baken. Boto kono lemba ndenge nini? En tout cas, voilà morceau dire. Hein? Toi, on a makasi. Bazi non biso na mabete. To comme no ba pakate, il fait tout libérer mbokano. Félix Ifakene, Tshilolo, Tshikololo, traître, criminel, assassin, il faut dégager. Oui, ça va toquer d'ici le 24, il va au bêta M23, mais le doit le 26. Robert, traître, Tshilolo. Nalandio, motano maginga te, nana dili na motote. Ah! École ma belle. Merci Miguel Olivier Ilunga, les jeunes Lopa, donc Lopez, merci en tout cas. Merci Mingi Tota, docteur Androa Bokechoa Yambo, Mbote Mingi na Mama Yuniche Banze, donc la femme du jour, la femme intelligente na Lost, toujours la Gessen Strat, na numéro 92, na 53, place au magasin Minen Ezali, Boya restaurant Kalamingi te inauguration na le 21 octobre, inauguration et aux anniversaire à Mama Yuniche Banze. Merci Mingi. Dans le 21 Tozala, na 12h. Il faut que ça na 12h. Ce qu'on a un anniversaire à Botote, pour au moins 21 heures, on va repasser pour aller à la Boto. Tara magamba échange. Pour intégration ça. Donc le 21 surtout na Lost. On a kufungula magasin munene grand exotique ya Mama Yuniche Banze. Et Kanje Somi. Donc la femme intelligente. Surtout Tozala, pour soutenir Mama Yuniche. Merci Mingina. Parti électro, Ayakiawa, Tunaki Lobby, parti Lopez Moutao Saliweyo. Ah, Lopez Wabiso. Ah oui, Wabiso. Lopez Azanakin, apprécié Mbote Namani Makoko. Merci Mingina, parti électro, sans oublier Gabin Kumbo. Merci mingi la bandeko tout au nyonso bazo kota bandeko to epona kosola isusu makambo mboka comme d'habitude bandeko na mai situation zo kende bazo me ngolo ko la théâtre me bato atozo kufa to yoka ki ba promettre ki biso ki le 24 ya mois oyo le to le 26 que il fallait que M23 ba to lo kutu ba beta akima yango tozolinga bato bopesa biso sango place bozali peut-être biso tozana no distrait toyeba déjà M23 bakimi déjà bandeko la biso soki muto Ituri aza awa muto ya Beni ya Butembo ya Ruchuru bokomela biso boyebisa biso po tozana information ya kuna te po toyebi ke ministre affaires étrangères ya Chilombo auti ko promettre biso ke le 24 bako beta donc ningiza boyifo basi na ba Rwandais. Si vous avez le 26, bakomi wapi. Comment vous diriger le peuple dans lokuta na lokuta? Boteki mabele peuple zaïwa. Botiki la isu Chilombo chance te na moto mboka. Kotiki la Chilombo chance na moto mboka bandeko. Na ebisi bino eza ko hypothéquer pela ba vie na bino boko vivre longtemps na kati ya passe. Donc, pour Nabino, vous avez dit que Makambo est na Congo. Et c'est normal. Nous allons pas. Insécurité pas. Cause na mai pas eko. Ce que vous avez dit na Congo, et vous avez dit miso kolba, muto outi place ba la milingani, bato comme la miso rouge. Awa. Donc, au cas que muto na poussière, au betier bozo la poussière était comme rouge. Comment bato boy ba kangi bino en otage, bo fandi na bino kaka. Kaka bango bato bazoya minene. Kaka bango de bazoya minene. Après bozo betela bango maboko félicitations mingi na bana Goma na ebite soki waya mbomona kindege ba humilier Kagame na ni kamere kuna mabe.
Kamere, félicitations mingi na bana Goma, bana Bukavu. Akane lobi. Ba ololi ma, ba avant-hier, hein. Petit semaine au kake otole. Muyibi, soki alobi ka walobi mbongo, soki sa mbongo. Bana Goma, tole la kabino. No, toi peuple, bana Goma, bana Bukavu, bana Ituri, bana Ruchuru, bana Bazai pe ba olola. Bana Bana Bazai. Na ebisi bina bana Bazai. Boza mystique. Bana na Boma, Matadi, Mwanda, Bazangu. Bazolo la Kamere. Ouais, Moyibi. Après bolingi bo kende élection bo gagner. Bo gagner en ndeni le peuple amaza bolole te Kamere. Yo moko zo mona déjà sondage na okoma yo na mutuno chilolo koma. Chilolo soka makasi ake desu na Goma ti. Kendo sala bisu meeting, merci mingi la Dos Santos, merci. Merci mingi en tout cas. Bandeko. Kamere ba uti kolola e partout place azole. Donc le peuple na biso ayeba ke kamera za muyibi. Muyibi asomme. Vampire. Azaka soki alobi na Swahili kuna weza muizi. Muizi. Baba mbake na mabanga, bakiti na podium mabanga. Félicitations à Bandeko la biso à Goma, Bukavu, Beni, Butembo, Bakongo. Tous ces commandes de la biso Bandundu. Akena Bandundu Nicolas Tiole. Caméléon. Akena Bandundu. Akena Bandundu te hein. Agnosani. Ndeko nanga corriger Bazaï, vous avez raison. Ya ba wolo la ke. Ndeko nanga poivre. Malade. Alors vous avez raison ndeko nanga. Ils ont bazaïr. Baololiye. Alina chela. Alina chela ne. Soit indo sana. Kasagro tante chance. Baolole kuna. Ape courage ata bazolo la te akata kolo. Ils sont faux hein. Ya zando qui criminel assassin. Obi so ba fiki oza courage lokola caméra volé. Ata bazako lola ete azo continuer na koloba. Azola kabata este na kosala ya bino ba pont soka lobika ba kosala bino ba le moyibi na kotongi la bino bazela moyibi na date ni on mona que la habité batika combien de mois bino ba toboke de ba élection ba to ngo batika combien de mois peuple zaïrois ceux qui tozui conscience té to kokoma ba riser ya ba pays tout ya Afrique ba tout ba bandoseka biso lelo ba Niger wa to andona ba pays ya nzala. Lobi kuna bokende kosenga asile na Niger parce que ba Nigérien ba telemi. Ba telemi. Mais bino ti lelo bu fandeli musique. Waya mbona uti kolanda mama moko na ebité soki bon eza na téléphone ya madame. Aza ko expliquer comment ba malien bango pe olinga ba sala lokola biso bakata mabele ya mboka na bango. Et ba complice ya ko bolingo kata mabele wana. Idriss Deby, ce qui Idriss Deby, Idriss Deby a kufaki wana. Toi Tchadé. Bazana une partie à mabele oyo bakanga, ba français, bakanga yango, ba malien ceux qui balingi ba kende kuna te bokende kuna te po ba terroriste bazakona. Donc Tchad est soutenant, Idriss Deby a soutenant pour na eloko wana basala yango. Oyebi tango a soutenir yango abandé ça lokola ko compliqué moi moké oyebi longo basali Idriss Deby ba bengi ba musicien belé ba yembi pour ko komisa. Donc musique ba bengi ba musicien beaucoup misa Idriss Deby ba ni ba musicien belé tala ne ba komisa ba nani ba financer ba français. Mais on a bazo support ambition. Ba français ba financer qui pour Idriss Deby ba ne ko mona ke makambo ya Mali ne bazo cheli boso azusa lokola azo kendete ba français ba non ba ebisi président Mali qui est ensemble na Idriss Deby mais donc ba ke kuna ba sali tout ba corrompre Idriss Deby ba tindina ba musicien ba yembele ba musique yo bomona ka ba musicien ba yembaka boko ye ba teke politique ça na yeba ke Idriss Deby ba futa ba français ba futa ko ba comité na ba musicien pour alemba yango tozolo ba boyende kona ngai musique oyo bino bozolinga komemela biso na poto parce que touti kosala la réunion bino so bomona ki réunion biso toza catégorique, pas de négociations avec des politiciens, pas de concert. Biso na politicien en tout cas pour qu'on a ni tokoyo kanate
Ceux qui te montrent à libérer Mboka, tout soutenir. Mais biso n'est pas bon mon biso de son estimable politicien. Non. Et aussi na mi concert non. Bande ko tout oyo boye ni position peuple mo constituer na position na biso to changer le côté. Pas de concert, pas de compromis avec les politiciens. Les 25 toze toye na manifestation les 6 mingi toza mikolo na mobilisation les 6 octobre. Bande ko to uti ko la kisabino que peuple zaïwa ba diaspora ba combattant to kute ko sangana pona ko mobiliser pona bande ko na biso bo fondation na banda côté. Po likambo chilomba zo sala lobi ko sala pona yo. Lobi ko bomba mama no, lobi ko bomba papa no, lobi ko bomba bande ko na yo. Mais soki biso to fani na banda chilomba ko continuer ko bomba po ko loba ki diaspora azo telema li susute. Yango to zo senge pa na bino bandeko to obozana ndako le 6 octobre dans quelques jours senga congé de konangai. Botala koma chilomba oti ko massacrer peuple après massacre les actes prémédité. A préparer qui yango po a promettre qui yango déjà muto a ko meka côté ma pona pouvoir na ko boma. Chilomba za déjà muto a ko boma et ko condamner parce que massacre né ou ya génocide ou tout ça les actes prémédité quoi. A kanila qui a préparé qui yango. A lobela qui yango ou ya ko meka a ko boma. Yango to senge pa na bino bandeko na biso le 6 octobre place nyoso zali soko sala ka émission sala soko komaka koma boya to bima na nzela bandeko na ngai force ya diaspora eza nzela botika olanda ba taliba o komba ekufa te poso ke ekufa ki Chilombo lelo alinga ki azala libre nenga auti ko za Bruxelles bomona monani aya ko bomba nati Chilomba uti ozala aya ko bombana et pourtant au début ezaki soki Chilomba zo kita makelele fa ki beton boso yo kango lisu parce que combat eza kaka ata to tikali 2 combat eza kaka Chilomba ko moya ko bombana boyo kaka lisu yango to senge pa na bino bande ko na biso le 6 octobre place no sozali de konanga kozela teke babo matata na yo mama na yo ou bien de kona po telema bato Chilomba bomi baza bato bazali na posa ko vivre baza na bato bazali pe na ba projet tango abimi libanda po aomona ki aza besoin à venir moko ya malamu ha besoin pe ya bota amela e bana yeba lia pe mamela ka ba mili ki bazala bien yango moni ya telema ki mais Chilomba azo kosa bino ake na Nations Unies azo senga bino azo loba ke to senga MONUSCO ekende. Mais auti ko boma bato ba hotel mais MONUSCO ekende. Chilomba auti ko senga na Nations Unies, il faut départ à MONUSCO. Mais auti ko boma bandeko ba senga ke MONUSCO ekende. Abomi bam. Donc bandeko nangai devant un dictateur, un petit dictateur comme Chilombo. Soki yo boy ko telema lelo, yeba kende konangai. Lobi kuno ko fanda ka boyo keke noko na yo Chilomba bomi. Mama no Chilomba bomi. Toza ba lâcheté bandeko nangai. Toza la ba lâcheté. Mutu moko pamba lola Chilombo aza ko intimider bino bo fandi pe. Au moins bo bima awa na poto to marché yango to continuer bandeko nangai le 6 octobre. Biso tout toza na matonge. Le 6 octobre de 2023. Biso tout na matonge bandeko nangai. Il faut to la kisa Chilombo ke soki ya kanisi ke ye muta o contrôler combat. To la kisa ke combat eza etata na ete eza ete. Po depuis Chilombo ke ba azwa bandeko na ba luba. Ba to belé bokoma kilo pona ko bima. Bozali suna confiance à libération te bandeko libération ezali. Mais libération pas avec n'importe quel peuple, avec qualité de peuple. Oh biso tozali. Bato yonzamba ko linga kota na bango na libération le 6 octobre ndeko nanga zala parmi bato ba koma histoire ke ezana bato bazongisa ki komba bato bazonga ki na nzela ko fanda te ozayo na kotala nata eloko ni ko lekande ndeko nanga ezana ngo compétition te ezana match ezana ni match ya nini ya Leopard te bima yaka ndeko nanga yako dénoncer yaka o dénoncer ezana eloko eleki manifestation te soki Chilombo lelo azana place azawana eza grâce à ma manifestation oyo to ando sala kanambe yango sala ke kanambe ba tie pression
a bombani a placé les biso Chilombo place. Le 7 octobre, tu poses la poto bloqué concert bandeko. Boye bisangai il craignait ni bokomona ke pour le moment aki nae akomi obeta concert azobina na ki craignait ni bomona bangote parce que batutu ba yebi ke toza na guerre. Mais oh ya bino ba musicien ata ba bomi mutu lelo lobi ake kobina. Ba bomi mutu na tongo yena midi abini na ye. Pourquoi? Parce que ba membre de la famille na bangote ba égoïste. Chilombo ba bomi peuple lelo lobi azu avion avance à voyager. Chilombo ba bomi bato lelo lobi Chilombo azana na soirée, ana mariage. Bande ko to tika ko ya ko pesa bato ko ba Chilombo place. Ba mona ke bato to baza ba lâche. Yango tozo bengisa bino le 6 octobre. Biso tout à Bruxelles. Le 7 octobre, un jour après, ça veut dire, et aux assemblées, un certain samedi, si je ne me trompe pas. Biso tout au Kende ko bloqué. Deborah Lukala. Deborah Nyakero Lukala. Oya lingia ko binisa biso to sepela. To sepela nenge Félix auto boma bato na Goma. To sepela po bato bakufi kuna bazaki na posa ko vivre te. Maman Marthe na moni yena bana ne bazo fêter ba anniversaire. Mais oh bakufi kuna baza pe na ba mama. Balinga ki un jour pe bango pe ba vivre na ba famille na bango baza appel okula bato nyonso ba fêter ba anniversaire mais mwana ya maman Marthe oyo. Ouais nini picheni na moni na kobengo na kopesa numéro de bana na changer ki numéro. Ba komelo après. Mwana ya maman Marthe azo boma bato pona pouvoir sans pouvoir. Place nous sommes qui débattent ce que vous gagnez qui va élection. Mais il y a quelqu'un qui a continué à intimider bateau. Le 6 octobre, le 25 octobre et novembre. Le 25 novembre, bino ba wario. Ba wario. Pour tu ko somba quantité ba senglé. To pesa no ba senglé cadeau. Toko pesa bino ba cadeau ba sengle ba wario. Boya kuna toko lati sa bino ba sengle. Comme bino. Ibali mobimba bolingo ko kukula ba poali awa. Bolingo mona poali te, bo kukuli nyonso. Bonjour après aux ans sans sengle, chemise sans sengle, no la président la bino Macron. Balingi sengle te? Ba Mario. Baboya sengle. Oh, ba Mario bato fali. Bozaka kabo. Boy bi basala kabo. Awa. Ba itirete polele pas de poil. Na mo basala kabo. Baza ko finika wa, mobali senga kawa. Omona ta lion. So botali lion azaka na ba poil na donc lion azaka na ba poil. Te mobali faut za la poil là. Moi quatré. Mais au moment ba Mario pona ko bomba te basi ba kukuli nyoso ba komi bozo fini kande ba poil siko biso to kolakisa bato afali ba soki ba Mario soki ba warrior to kolakisa bino ba sengle le 25 novembre ça peut peut-être plutôt la bino ba gilet big to boli ba gilet big bato ya ba Mario ya fali tokoyela bino ba sengle na ba gilet big biso moko nde tokokukula bino comme bino bolingo okukula yango biso moko toko raser bino awa botika koya ko bomba na soko moni awa ekoli ba poil okomi jaboy tokokukula bino dans le 25 novembre big ça c'est faux big beaucoup boloba na makamba big. Merci commandant Eso et quand Eso mi ya mama Eunice Banze toza na lost neto saibino l'air est très grave. Boyo ba keza bière te. Ou bien on va finga bat. Ah mais la bière ça ko lo ba ko langwa. Ya Malte. Donc merci commandant Eso et quand Eso mi merci na ba diaspora, merci Seigneur Dieu tout puissant, le créateur d'univers, le créateur des cieux et la terre. Mabele azaire za vendre te mutu moko o kotimide biso azate avant ba papa la biso ba botama na ba grand frère tokutaki nation tozalaki na nation ba koko ba katani maboko
la colonisation à Belge 80 ans bakoko bakufaki na travaux forcés pour na kokata bakapsu esalemaka premier pine tolobaka na bino mpo boyeba histoire ya mboka mpo soki boyebaki histoire ya mboka na me bolingai boteka mboka wana te soki bozalaki na spiritualité ya solo me lelo bapaster wana balingai basakana na bino te na bafaux musicien bajibira bawerera bafarira baferi bawazecroira bata distraction. L'air est très grave, plus que grave, mais l'air a sonné le peuple de Dieu, ma créature en Zambie, besoin de la vraie Dieu. Bolongma la idolâtrie, bolongma la tribalisme, bolongma la makamebele, babotola mabele kena. Tata Nzambe na tomboli lukombo nao, ndenge bakoko nanga batombola kombo na beleli na monoko bakoko nanga, babenga kyo Nzambe, babenga kyo Nzapa, babenga kyo Nzakomba, babenga kyo Mungu Baba, pe babenga kyo Nzambe ampungu. Tata Nzambe biso to telemi ya bambule bele, pona mboka na biso babotola biso, na complicité ya ba marionnette lokola ba Félix Tshilolo, ba Jean-Pierre Mbemba, ba Mbusa na Mwisi, ba Mozito, ba Fayulu, Bobé Minaku, ba Zane, ba André Kimbuta, ba Gentili Ngobila, Ugandais, ba Moïse Katumi, ba Zane Bele, ba ekosala la biso ba élection na kati esclavage, ba élection na kati occupation. Yango to telema bandeko na ngai na passe na bisengo paso tozalango tozomona na ba portable na biso ba utu kotindela ngando na Ituri ba utu kobuma ba utu kokata bandeko na biso ba kingo mais na Kinshasa da République à Kinshasa fête masanga makamebele ba prière pas ba faux pasteur ou ka ba Marcelo boyebi ke Marcelo azalaka musicien gâteau bivens bango moto ba composera ndembo azalaki seawa Marcelo akeina mapile wala bila mapile mais oui au moins tu qui na kata angote hein ya moto peine shot Marcelo za moto peine shot kuchango na moto puis ko bobo la suki atie moi brillanti mafuta la brillanti ana Marcelo bandi kuna ngai yangwana topesi lokumu na Yesu Masia mwana Nzambe alobaki tout est accompli albi akolongola te akobakisa te albi bolela mpo na ngai te bobundela nde mboka na bino albi nzeta mobese ezoki bongo bino nzeta okoke kozala ndenge nini albi celui qui tue par l'épée périra par l'épée aloba nyonso Jésus asengi moto dimi te Nzambe ye moko alobi te ngai Nzambe nana lola nana krisa loso nasaki ya semulu bino ba passer congolais bolanda peuple na ba diaspora nana besoin mbongo nana besoin na somba leke de befu na ronyo Nzambe asengi moto mbongo te Nzambe asengi te kopesa dim te dim ya solo yali yo moko ya mileisa ndeke asalaka te me atongaka zala na ye ndenge nini ndeke asalaka te me amileisaka ndenge nini mais lelo peuple boza capable ya komilibere boza capable ya kolia boza capable ya lelo botrahi histoire na bino yango nopesi lokumu na mvulusi Kimbangu ya 1921 papa Kimbangu merci na nyonso osalaka biso tozali eya te kosimo kiangani albi ya bibisa Denis Kadima auta na Kimbangiste si le même Simo Kiangani abio ye candidat na ye Félix Tshilolo Simo Kiangani zalaka pe mukolo kola po eza koya pardon ezate muto ya un traître paso ba papa diangenda kisorokele na papa dialungana ba mona pona mboka wana lelo bino bozumboka na biso bokabi yango ba papa misato bazwaka avocat pour tous indépendants soit 1960 mais lelo Simo Kiangani oza ko soutenir marionnette oya Félix pas le laisser avril et un jour à congé tala nga zo manipuler bino moto a trahi mboka un vaurien moto moko za la bagage intellectuel laisser après les scènes. Et comment congé badu batiango pona mvulusi Kimbangu Félix atila bango babetele maboko congé na ya église ou congé à Congo te journée Congo mobimba
Soit au foot maman. Congé non payé. Avant de foutre, on fait pas ça. Ça fait battre la 4 distraction. Bitumbo nyon sur ma papa basalaki. Ma coco basalaki, tu trahis rango. Tu trahis l'histoire. Tu trahis le 4 janvier 1959. Tu trahis le 30 juin. À cause de nini, ngana muswahili, ngana mungala, ngana mutabandunu, na moluba. Tu es content la Bible, nous na kati bobongite boaka na pasi, bodefaka mapa, bozo kufa na malaria, bozo kufa na typhoïde. Il est temps maintenant les peuples de Dieu. Il y a un le 6 avril, ils allaient journée ville morte en Belgique. Le 6 avril, na matonné na porte na place Lumumba. Toko marché, Félix il fait tout dégager. Mutumoka vandaki a komi pe kotombo là-bas. Ba drone na ye ola bombarder ba M23 ba botola ba mboka a ko bombarder bombi ba nekoyo biso na ye tozalaki à Bruxelles ba nekona ba zo marché na niveau ya Goma. Toko tika ngote toko totike pourquoi mboka na yete yali aka mbongo asusu la mboka bande kuba peyaka lourd ya makila souffrance na 4 kwa ya république lokumu na makila papa Kasavubu oya ibate atika mbongo tu na banque premier président ya lokumu na maréchal Mobutu oya sangisa ki peuple wana démocratie olbaki bokoya na monde yangwana il y a plus de 16 millions de morts. Démocratie bolbaki ke Mobutu dictateur bino bozuma bela minembo bopesa ko batuti démocratie bolbaki lelo yango wana Félix Tshilolo okozo armée ya Kenya, armée ya Uganda, armée ya Soudan, ya Tanzanie, ya Rwanda officiellement okosi bangona ba char de combat obabuna na M23 depuis baya ata licence moko grenade ni late tout ça koyebisa bino betan liba baluba IDPS. Ma belle les a batata na bino na ba mama na binote ma belle les a binote o boko betan kake ma belle les a biso so biso to vandawa toujours défendre ma belle pour to libérer peuple na biso peuple les familles libérées yamona maréchal Mobutu merci na makila ba papa honoré ngwana ba loba ebele cardinal Musengo loba ki bozala ba memete alobi peuple bozala ba mutote yangona abenga bino ba médiocre tala ba médiocre de ba tekimboka na miso na bino tu bo mona mlake ba médiocre ba tekimboka to vana to mona ka to zilaka francophonie depuis bokota ki francophonie bo gagner ni Léopard a gagné à Soudan bo gagner nini bo gagner nini peuple bo gagner nini nyosora nini république à Kinshasa peuple mobo kele na ba distraction bo komi ba umbu be esclave yangona bande konangai merci na makila Dani Boteti ya général Ngwala Pazuna Bekazwa général Baumba colonel Mamadou Ndala Nambuza Mabe merci na makila Cédric Nyanza na passé Lukusa monseigneur Katariko Rosimu Kenchi Mangalba le peuple gagne. Le 6 octobre, le peuple a quitté la Belgique. Tokozala libanda bisotu. Le peuple gagne. Balobaki que Kagame, Rubero, Moïse Nyarugabo, Vital Kamerhe va gagner na ba Félix Tshisekedi. Le peuple gagne. Le peuple va gagner. Le koum na makila Floribert Chebeya, na Fidel Bazana, Ale Moloto Armatungulu. Ba massacre tous les autres na bandunu. Na ba yumbi na ba kwami depuis Gentili Ngobila boma plus de 800 et quelques personnes bande kula biso bazala réfugiés na Brazzaville nana motike la bangata loso nana tala kabam bande kuna ya mboka bazo kufa pendant 30 ans plus de 3 millions 500 balala kalibana na kata mboka na réfugiés na kata mabele na bango boko intimider biso nani Yangona merci le kumu na petit Moïse Boketu Longombolo licencié na sciences économiques na pension bote petit Moïse mbote na mama Didi Asuta mabolongo inda Marusi Bainde kumbo lekele na pension bote Marusi Bainde honorable Alembo ya mama Magimbo mbote na ngwana mama Eunice Bange la fleur du jour le 21 tozali à Tozala
na pesi mbote na Maserati mama Kipa Vita ya Brigitte mama Mungala mbote na ngwana mama Deblonné TV mbote na ngwana na pesi mbote na mama Vero Kelani to kagibino to sepeli bande kona ngai bitumbo tozo bunda ezate poto akosala bezia tango bomoni biso to kutana ki wana to kutani pona komba moko pas question ya négociation makamba ba musicien etali biso te auto soutenir ba politicien etali biso te mokoni bango ba ko soutenir mabeli wana to sali ata bino moko na bokoko na biso balobi soki muto akosi mbala ya liboso akosi mbala mibale akosi mbala misata siko mokoni nga bakosaka bino ka bana mike biso toza ba esclave a moto te to boyi ko soutenir etake ba Rwandais bazana na feli to la besoin leader naturel nzamba kitisa libérateur lokolo na ba Burkina Faso na ba Mali na ba Guinée Conakry na ba Niger c'est comme ça de tolingi il fait libérer oya ko libérer mboka yona de to soutenir mais oh makamba ba élection oh politicien bona ba élection c'est fini na biso peuple mokonzi langage moke ko changer biso ezate combat mota ko doubler biso azate et comme inata to sime ba ki responsabilité na biso eta ke ba dirti ba mikolo ba responsable to sauver mboka na biso ya ko tozana besoin motunoso à se repentir moto tout ami kitisa poto ko ka ko sauver mboka na soki to bimite to ko sime ki responsabilité mboka lo to ko za la compris surtout diaspora. Na Belgique, a tout ça combien? Na Belgique, ba Congolais ba combien? Na Luxembourg, na Hollande, na France, bovani kabo na bandako. Bazobo mabandeko bozomona, bovani kabo na bandako. Bandeko bazo kufa bovani na bino kaka ndenge wana. Ata buzoba ata bolole yango. Boko loka ko sambela. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, to boite bayaka da Israël mission la bango esila to continuer l'histoire à baninga jusqu'à ka yo nde sala histoire na zolo bana yo na ye na ikuna sala histoire comment obotami na mabele ozali mabele moko béni peuple moko béni mokomi bolole yo moko kwa doraka bato o ba pasteur boketa zo finga ba pasteur ba pasteur baza pasteur azomo na teke bazobo ma peuple mais bino bokomi si ba pasteur na ba riche bana ba villa bana ba jeep basi na bango bazobota na ba poto bino botika nika bango bana ba compte bolanda ki bosta wana peto asalika 5 ans na France ana mukanda 2 ans moi si ne 700 000 euros moi na bango 300 000 ye moko 1 million un peuple moko azo comprendre rien bazo comprendre te ke baya poto mais vous allez na poto diaspora au bon na France Belgique Suisse Allemagne Luxembourg Italie Espagne vous évitez que bon na poto peuple ni na zo ba te ke bon na poto bo luka visa bo libo ke de poto ni poto asuka yango bo libo ke ne poto be bo libo ke ne wapi mes frères, tout kolako, tous à la bateau, tous à la nation. Moto tout à ça la querelle na vie. Mais yo mokone au se repentir, au comprendre que bande koyo, tozo bunda po na bezite bande konangai. Nana ngo alobaka chaque jour ka mwana muketo lobaka, tozo lobapo baboto la bisomboka. Mboka ezala maboko à étranger, balingi ba memba peuple na 4e pernati. Élection, ça Kiwanja, ça Bunagana, ça Ruchuru, ça plus de 150 territoires, Rwandais Bazoa. Boutembo Ben Bavotakate. Bon, qu'il y a une élection, na pays est occupé, pays de guerre. Réveillez-vous les peuples de Dieu. Réveillez-vous. Titi Chibola, Mbote, merci beaucoup, Titi Chibola. Yango Bande Kotrobi. Le 6 octobre, nous sommes tous en Belgique. Le 6 octobre, ils allaient vendredi, tu as l'ambassade à Congo, au Mobuta Sombaka, tu as l'Union européenne.
les 7 nango na tongo tozo sila la na Deborah Lukala oyo atia basili ebele na vie Deborah Mukala so Deborah Lukala ya Denise Nyakero tala basili mine okasa tapia ba mizima Manzaka Milayo ka Léopard Zezabel mona mosi moko tuto kukanga Zenith na ye ayokite alinga ko betawa même si qu'il y a besoin de musique na bango est-ce nzabatini bango même la que 10 chansons ba commerçant bato batami takala kaka bango bato ba baby simboka kaka bango bango tout mitakala ba Mike Kalabai bango tout mitakala ba Moïse Biye ba Bakemba ba mo msunano mutu muneno nana o bakanga ke na voiture na jeep na mukuna bande ko nous sommes humiliés bande ko nangai botinda ba mail tozala makamba liboso producteur Félix Tshisekedi Kagame na Emmanuel Macron le 25 novembre fait arrêt la moto. C'est comme ça la langage est là yangoana bon lukateko waya baza peso motutu bimana elokoyo TV koya RFI TV5 Monde il fait tout frapper fort petit moko mukebo azolinga tolo bilakae Farira tolo bilaka Farira enorgueillé yozo sakana na mboka na Farira soki lelo ba ebiro mo ba peyona grâce à mboka yozo sakana yo Farira okokima mboka wana yo kasi mboka ne kozala liberté okokima obandotale la mboka na niopi na jimerte me na niopi comment motu moko boipamba amoni bitumbo tozobunda bitumba bava biso tozobundela bino si tozotanga bakombo na bino po biso tozomobilize makambo eza sérieux bino bozomema bato na distraction tous les combattants fantômes boyebaka ke le 6 octobre le 7 à Bruxelles le 25 novembre 2023 tokosenga sitting be marche tokozala tina arena ba wario mbaya to betala na bango to mona place bango ba kokota koyela bino ba gilet big to sombela bino ba big ko ba gilet ba Mario ba soki ba wabenga wana ba wario musoba soki Mario soki ma wario ça c'est anglais biso to koyela ba gilet big biso kana double face koto na koto biso to tinite bo somba senglete biso moto tinite ke bokubola lanzara babotola mboka me bozaka kobina o peuple bolole bondenge nini peuple nini zoba na mokili boye tozoka bisa bino ke république n'existe pas l'état n'existe pas ba jeune ya Burkina Faso ba leki bino na esprit ba jeune ya Mali ba leki bino na esprit ya Guinée Conakry ba leki bino na esprit ya Niger ba l'équipe même ba jeune à Brazzaville ba l'équipe dans l'esprit au peuple nini bolole boy na 21e siècle ya rotrobi bande kona biso to l'équipe to sali to zalia surtout kotani nation na mo to zalango to ça la mobilisation générale pas question de négociation ah la musique ba betaka kuna ba beta na ba stade ba zoki ba 200 000 peuple azo kufa na bandu bango bazo beta na stade Kamanyola nana occupé bandeko bazo kufa na bandu nana occupé bango na Kinshasa na bino na tonge etanaki bo defi map bosu bo futi mbonga ba map na banzoto na bino bozola na ba malaria na ba typhoid bambula pe zoya komokata ba spaghetti amikuse boy bozila mvule zoya moyo ya makasi ezoya bambule beta katongo be beti bide beti kisasa mai tina lolemu o peuple nyama bondenge nini kombola ndengwa ne pia kanzala suko wana saki alo sote kura ezate eloko moko ezate ba camarade na bino bakoya sikoyo na matoi ako bango balingaka molili boyebi bango ba camarade na bino bolala na bango mbeto moko moustique ako aliaka partout abanga moto te
on doit comprendre que papa Iso, papa Bokechwa Yambo, bavana babima poto, bandima passe oyo, tout pour nabino, vous allez la sauver, pour nabino, vous allez la libérer, il faut vous allez la libérer. Mais pour la bakino, vous allez la libérer, qui a retrouvé tout zone na balabala pour te dégager Félix Tshilolo. Yamwana, commandant Iso, merci beaucoup. Ouais, merci. Le 21, tu allais à 12h, tu soutenir Maman Eunice, tu allais à tu soutenir Maman Labisso, magasin Mibale, et ça, les missions plaisir. Donc, tu as parce qu'il fait besoin de conscience. Tu as le cas de Nyamate, tu as la base de Bate, Makila, Bandeko Tanga. Il y a un problème au Sousouayam. Bandeko Labisso à Kassai. Comme on a le cola pour mboka wane komi ya maman. Oya muyibi oya boxer oyo. Oyo aute kozwa 100,000. Aye lisusu. Aye kozwa oyo tikalaka. Aye lisusu aute kozwa 100,000 azali na komba abondi. Ale aye lisusu pona kobundi ya soki deuxième soki première position na monde ya boxe. Mais tata soki boxer soki bakole. Nalobi hein. Donc ça veut dire yo qui quatrième, ceux qui troisième, non, il y a boxeur mondial. Et ça a un bon côté. Donc bakolo on a déjà senti la manzanza. Mais comment ça se fait que outi ko bunda kasi ko gagner chaque combat ils en ont bongo. Les lots comme collé là lisusu. Oh pour la préparation à combat ils a koya ba pesa yo mbongo lisusu. Mais outi ko zo 100,000. Au bout de gagné. C'est comme bongo yo gagné boxe wana eke wapi. Avant de kosenga les sous. Oh pour ma entraînement ma préparation. Yo boxe au bout de ça ofele. Donc ma confiance au beta kabatu bimi au conversation qui 3 sur 4e na monde. Ezakande ofele. Oh boni muyibi boyo soki bakole soki nani. Martin bakole. Oza muyibi un boxeur azaka na ba manager azaka pe na banini ba sponsor. Parce que yo za un sponsor te. Un sponsor. Nani? Banque na bango central. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Boxeur sans nini, sans sponsor, sans manager. Mais ozo bunda point. Oya ko li ko l'acception de tout lamba ba fufua minene boy. Bakole soki Martin bakole. Tika aventure. Tika ba aventure na wana. Peuple makambo eze belé kuna na Congo o ezo senga mbongo. Osi ozi 100,000 ekoki. Oye lisusu. Bazo atiso mbongo ba pesa opo kedo. Siko yebisa nga siko peuple congolais ganyaka ni na combat na wana. Aganyaka ni na combat na yo bakole soki Martin bakole. Peuple congolais ganyaka ni. Donc, ok, quand vous avez 100,000, ok, au Mundi, au komi kuna ozui mbongo, al boxe, monsieur, au komi kosenga gouvernement appelle ça, bongo yo gagnaki la boxe ke wapi. Boni boye ko bando sakana ba to boye po boya pouvoir ya baluba, au monika ke okende kuno zo mbongo, bandi kosenga isu mbongo yo bate bakole. Ok ba na yo hein. O boxer ane nini yo za mbongo, biso to dike boxe za na mbongo. Boxer pas d'économie. Tika ba aventure wana yebisa manager na yo yebisa promoteur na yo yebisa soki sponsor na yo ke oza besoin mbongo peuple congolais na makambo ebele ndeko na muluba wana chilomba iba mbongo nyakero iba mbongo Kazadi iba mbongo o Christian Tshisekedi yo pe oke ya so ya kozwa ça veut dire peuple na za droit ko lia mbongo wana te boni muyibi boy ba boxer ya nzala. Boxer ozana mbongo te nga na mona te mbala liboso na mona ba Martin bakole mbala liboso na mona boxer ya nzala. Oh tu ko gagner ya pas même 3 mois. Okomo senga so mbongo pour la préparation à combat. Mbongo o gagner keke wapi. Na uti ko mona na ba fête moko zo kaba ba $. Na moni na fête moko so ki ya wapi zo kaba ba $. So obandi lisusu. Ka bato bazo fingisaka ba fingisaka sport na Congo. Mbongo ezate, Martin bakole mbongo ezate.
mbongo eza te ndeko chilombo te mbongo ba opesa pesa bozwa kango na ba oyo mutombo so Israël mutombo ko ndo mbongo na moto eza te peuple congolais a ba besoin belé ozo senga mbongo wone bokombo ko eseke mbongo komika ya bino baluba to lembi bino oh makambo eza belé chilombo uti ko beta bato masasi na est tile bazana ba hôpital kuna ba muswana ba bali na banzoto kisi eza te boni ba aventure boy ozo senga pe siko olingi nini yo biso te bike préparation na oli ara fufu est-ce que fufu eza cher Martin bakoli fufu eza kana ngo cher ta pona oto ko mona osa préparation ola ba fufu munene boy na pondu c'est moins cher akoli yango ye mokoti ouais aoli ya fufu ya blague te ya bokoko na bango aoli ya fufu ya blague te bango balera fufu ça fait kit Pandego, toti kolobawa le 6 octobre biso tout aux ananzela to senga na bandeko tout place bozali il y a Allemagne, il y a Angleterre, il y a Hollande, il y a France, il y a Belgique, il y a Luxembourg, Italie, mboka nyonso oya monike azana souci mboka na biso tout okutana le 6 octobre à partir de 11h 12h toza na matonge le 7 octobre ndeko nanga ya Bruxelles ya France ya partout boya to ya ko bloquer o eza richesse ya Nyakeru na Félix souci na bango musique ezonga awa mais ngana yeba katemba nzambe na bino azaka nzamba matumboli biso to bike nzambe alors même Patrice ayembake luka kimia na moto nyoso betala ngambe likolo na nzambe akolembisa yo lelo tibi asenga boluka kimia na bato nyoso Patrice ayemba bongo te mais oyo kimbo Christ na bino il faut ya ko tumbula bato ba boy to lobi to boy concert olingi ka bato ya ko tumba mituka olingi ka bato ya ko bunda nzambe ya ndenge nini obino bosambelaka nzambe ya ba provocation nzambe o place bato ba boy bato balingi makimia yo oza ko ya yo Nyakeru ki Deborah Nyakeru yako kokutana na biso okomona makambo yo monate yaka toko ede ko sokolo ba meshwana ko la mobali no la tise na no makra shote yaka kaka mobali ya uti ko la kisaba to bandong soki ba memboya papa mus oh mange sende mobali na uti ko la kisaba tu makambo Deborah Lukala bade soit disant musale mobali la kisi ba tu makambo ope na solitaire oh ya okoyebisa biso nini kisi na bino tinda bino po bato balinga bino fe botika la bolungu c'est ça c'est ça la parole de Dieu bino ka bino ba pasteur bozo kisa biso soni mutu passe na mono no banjambe ngo boye ya na Congo yo na ebite so forme ni anjambe wa ya bolobi to soli na mama Yunishi Banji albi ba fanda ikaka boye bato alos tinyo so baebi ba fandi kaka boye ba message comme otambola soki na téléphone ba pesa ki ba application moko soko komi yango ba yebi ko fanda na Flandre 250 euros ya ofele na ya ko te wala siko yo ka place ngalo kene na ide na ngai ba ki a Flandre ba onyo so basala application ano fandi ka boye 200 musu ba zo me ba 400 boules ko na Flandre ba to a combien place oyo bolba ka Satan azali place où balabaki ba royaume ya mokilo eza ya Satan yoka osale eloko te balobi kana application o remplir o komi kombo no adresse na biloko 250 koti na compte na wana na côté ya ba flama mais na mboko ya bino bo sambela kanzambe chaque jour botu moyi bato bazola la te bana moyi batanga ezate ko sambela nzambe mais ata $1 remona na kate est-ce que bozo mona teke bo sambela te ba venturier bozo mona teke za ba venturier on peut savoir son réseau calamité ba venturier yo muto bandi ko sambela na 6h du matin ti 22h OK musala te osala le côté ozo zelake yo pe basala ne ba flama basala la ki ba mama Yunishi basala la pe yo ona mbo tout d'abord ya lipate oli akate o mona ka société Thompson te mais bazo tindo gêner ça la gêne ya ozo ko fe pasteur mo auti ko kufa auti ko kana ebite ba ko paralysé alingaki abeta 40 jours azoko asu ko telemate pa mani ko tozo tuna mboka oto yebiki ba européen soko la muki dimanche okoma mutu mo kende na église te
sur 100% au moins 1% de baoke de l'église na 1% wana mingi ezaka ba africain mais bango moko mindele aucun d'église il y a 300 personnes au moins baka 4 batele mi wana ba osambela 4 mais tala bisika oyo bato basambela ka mingi te mais tala ba vie na bango tala ba gouvernement na bango pourquoi baza bongo parce que awa ata bazo sambela te l'état ko sakana na ba droit na bango te l'état ko sakana na droit ya peuple te peuple azana droit ya kolia azana droit ya électricité na église bakete mais yo mekaka ko toucher droit na bango o ya CPS droit na bango ya ni o comment ne ba ko bima ebele ba ko bima ebele mais makambo église bayaka moko mibale parce que ba vie na bango ils a déjà bien kasi bani ba enlèvement oyebi bato bazela enlèvement bato bazela enlèvement ils a l'élote Jésus crucifié bientôt enlèvement ils a l'élote banda depuis kala na ko o toi ebi na famille na e nous tout question mon azo poser bino tous les diaspora bona 4 fois planète oyebi que de connaître moko akena na enlèvement bobenga biso na erine jour ni bobenga biso Jésus crucifié bientôt, oui. Akoya bientôt. Aïbise kabino ba Congolais. Ba Congolais. So ki akoya lelo, ça veut dire aïbise oli ate hein. Ola tate. Ba boto bino yobo zile ka soya. So tant Seigneur Jésus akoya, akita na wileri, ubena bokasa. Akita wapi. Ipana bino na ndako. Botika kusagana na komo nzambe ba Congolais. Nzamba za koko na binote. Yo bina mukolo mumuza zoba manipule yo tala niveau place aux alliés zoba ba pasteur ba komi ba expert ya kokotisaka ba luka place mosute même ata awate loboko ezaka awa ba pasteur soki awate bo comprendre bisika mosu o ba prière ya ndenge ni ya maboko milai bo ekaka bisika sensible peuple moko ya bolole basakana na bino boyi yo yena se amo ba manipula ozomona ke bazo manipula mais au mythique biso to ebiki soki muto a gêné akoma ka parle parce que Grèce est digné mais ba pasteur na bino tala ndenge muto aza côté muto kezo bima na ba santé ba pasteur na bino ba gêné nini ba lingi pe sosoka c'est parti mais kota sima c'est grave hein soso za ngeli ba c'est parti beaucoup de parti ça yo ba pasteur ba lingi ali ga kota furte bodo scout bandeko mboka moko te ebongaka na prière ezate mboka ebongaka na musala et puis na mo ozala païen ozala sorcier ozala athée ozala nini droit ya semence soki na récolte eza droit ya mutu nyonso osali te okovivre chez Ceres makambo bozo vivre na Congo eza me makambo ya nzambe te eza ignorance na bino gouvernement oyo eza na oyo eza devoir na ya kosala pona bino bolia eza te boyebisanga société nini Congo eza nango société boyebiki oyo société ya Congo eza na société nini bokutu na avion te avion boza nango te avion kutu passeport boza nango te permis boza nango te mai boza courant boza nango te pe bovani normal ba uti komemela bino nini société oya nini ya Mercedes oyebi komi kombo moko soki ya ba japonais soki champion soki nini balinga ba escroquer ba ni ba allemand ba balinga ba porter plainte bala moko ba ko changer logo ya Mercedes ngana yebisa ki bino FM aza awa na yebisa ki bino ke eza Mercedes te bande bon ndimela ka pe bisoti FM comment soki na cause na yebisa ki eza nango Mercedes te eza biloko lokuta Mercedes na place ya nengwana Mercedes ya na ba engine na ba robot na biloko tu na lobela ki yango na tango balinga ke do porter bango plainte o e komi soki chongyong soki nini boy comme mo so ya ba coréen siko boye bisanga bitu nzambe o bozo sambela aya ko sunga bino ndenge nini parce que baza ko violer ba droit na bino na minso na bino bolingo tele maté droit na bino ça veut dire quoi droit na bino il faut l'État est protégé bino. Droit na bino, il faut l'État est créé par emploi. Droit na bino, il faut l'État a sala bilanga.
bilanga l'état za na bilanga te soki bolie loso euti nini comment Thaïlande euti nini Vietnam loso soki bolie nguba euti ka ba pays wana soki bouti mafuta na mafuta ya mbila o ezali production ya kwa congolais euti ko bimana ba Chine pondu ezali so production ya Congo te pondu so moni pondu etekami chinois moto tekela ba congolais ba pondu siko bozo linga muzambe akita likolo aya ko créer ba emploi il faut s'attaquer na gouvernement oya bino en place parce que bazawa na pona ba mabumu na bango na ba santé bazo créer ba emploi te ba mbongo to otia na ba poche na bango boye bisangai soso oboliaka euta na mboka ni oyoka au Mexique et pourtant pona ko produire ba soso ko kende ko somba ba province na ba Chine mais boza la production locale ya soso te. Mais avant de biloko nyonso wana iso osolo ba bien commander so bien parler il faut pas na gouvernement ya mona il faut pas chasser bango il faut pas na république bino bona république te boza ba peuple nomade ba mona bino ba ngungi kutu ba lekina bino na valeur po ngungi akoso yo bozi 3 plus mais bino bo simba ngungi te bazo sakana na bino bozo mona bozo kasake bizo jaloux ya ba Félix Tshisekedi na bande kunae mbongo na ye tanga azalaki na combien wa ye ba atiki ba nyonga ya ba komela collier pa Chantal Kazadi ma Monique akufi na nyonga ma Monique ya 250 € collier ma papa soso mutu moko muyibi Félix Tshisekedi bozo banga ipo mutu ne ezamu nene Fati bino ba congolais musaraka ko betela bato maboko ba moi ma ebimi pa eloko tu boko mona ka ko bete peuple ni na ko betela ennemi no yo so betele maboko ennemi mutakomisi bino misala te classe te ba lopango tu ya ba famille sili na koteka po bobi makali banda après bato basambelaka molimo saliba madeko awa na poto omona mutu na Congo bakanga endoki soki ya kindoki silaka mutu azaki célibataire ki célibataire andirsi aza molimo célibataire soki ya na poto komona alingi ya bali ezalaka molimo célibataire ezali manki mbongo ezate mi mobali maya ya kobala ezate dollar emati si dollar emati na poche no za na combien de dollars au kilo change ata si dollar ekiti yo za na combien na ndako nde bofandi wana peuple ni naza sentimental boy peuple ni naza inconscient comme ça ya obande kutobengi simino le 6 octobre biso tout na Bruxelles na porte na mine na matonge na métro o batia place Lumumba boya ebele bande konanga to zongela bitumba po to sukisa mona mobali oyo traître criminel o azui mabele na biso akabela ngo batuti mabele zana maboka ba Rwandais bande konanga bosa la blague terre bosa blague te po bokena bozo mona ba terrasse musique ezo beta na Kinshasa ba église na balabala moko 60 église ba botola mabele to na mabele te bande ko bazo kufa lokola njinji. Donc merci beaucoup. Merci mingi bandanga inzaba pa bino tokutana prochainement quand tolobi le 6 octobre toza na Bruxelles le 7 octobre bandeko tokosenga sitting liboso ya place ifi wana liabeta mais match final le 25 novembre tokobalusa nini yo arena tokobalusa yango parce que toza biso moko te toza pe na milimo ba koko to tokobalusa yango bana Paris bana Starcell yo moto ba ville yango bana ville bana Saint-Denis Bobini bana Bobini Porte Italie bana Porte Italie Porte soki ni Bagnolé bande tozo senge pana bino boya ko défendre nation na bino ba comme considérer que vous avez danseur vous les jeunes on doit défendre notre patrie que Dieu vous bénisse.